Set and play à son mana no carte. Aïe pris à carte. Aïe pris à voiture. Ils en a potu, ils en a chasse. Déjà, vous avez un potu. Bon, on a potu, aïe pris à carte. Nous en parlons. So omoni muta ko molela bongo seka za lokola omoni toko comparer lokwa omoni ba mikolo ba kola na lupango wa famille ko mita ma be makasi be moko ya osala boko bundaka liwe katelika ya fufuka voilà obimi pe bat bane liki ya ko yana eloko moyene eloko toko mosenga su mama katelanga fufu ya nani oyo biso pe kutu na France na Allemagne si je me trompe pas bakangaka biso je sais écoute azolela olela ser na biso moko boyo tindelanga karna ngona na kini po na talanga ngana nazonga nga kini lokwa bakangi biso awa ngana moni na yebisa bango bazong sanga kini biso to mouvement ezala ndengona je sais écoute akolobela mamba carte ngeka musengai ngama nazana méchant parce que baba frère na ngai ozomona baba frère na ngai bakolo ba biloko ba lobati mutu na mta méritaki eloko o ya osala pourtant to ke ba poto na ba jesak na ba papier louange ba jos ba ebaki bien eloko ni ba osala présence ya mère na mondenge Félix ozoka akosotise ba musicien donc na akosota ta passage à ceinture noire ezaka bongo te basu et puis ba beta concert ba kondi na habité ma donc c'est des atalika ngala zo vérité mosombe bima obenini pe aza inapte alimbisa ngai me a inapte minyo abwa yona kuta komine kota fali kuna eza wenge soki bazo attaquer ba président na bango eza peut-être suite à ba comportement mais ouais on le bien kambo carte c'est bon peso CDMP azo déclarer je sais que bazo déclarer c'est la CDMP a déclaré kaza na carte ba sombele carte c'est ça faut ba sombele carte il a déclaré yango est-ce que musicien ko déclarer ba sombele carte musicien pena musicien ko déclarer ba sombele carte j'ai ça qui tous aranaye ozo comprendre mais c'est d'un play té c'est d'un play biso to zoyer y compris ba musicien mususu pe baya na sima baladi miyembe banani bango biso ba to recruter bango ozo comprendre ba musicien bele bazana bon to lo bango te poto ko lo bango te ozo mona mais c'est d'un play ko discuter ba biloko wana ta ko lo ba n'importe quoi ndingo wana ti so azo kende poto na orchestre ti orchestre sengaka ba compétent bato bayebi ki ba osama sana bango bien. Bien notre cher fidèle de l'émission Tala Lelo. Merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo. Une émission du genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le combattant de la presse congolaise et les journalistes qui affrontent les réalités sur le terrain, Julien Botalatala. Tala Lelo, na émission Nabino Tala Lelo, na chaîne Nabino Congo France. Et c'est quoi plutôt Libino invité Nabiso Bokabomo et Mingyo Webagité à travers ye. Yazali Bongo, artiste, musicien, batteur, drummer, Ndeba Benga, batteur, drummer, Boro découvrir calamité, mais ye, Alobaka, vraiment Mingité. Et c'est un fait à tout le bissé parce que Azalarambo Kanabisote. Moi, 45 secondes, tu as une photo à travers l'actualité aux Asikoyo. Quant à moi, je tiens à remercier le DG Didi Dipumba, na Congo France, et pourquoi pas, na Batutu Botalibiso partout dans le monde, caméraman Nangaï, Onésime, et pourquoi pas à Montréal, Christian Touré. Merci beaucoup, na Willy Mouché, ni code mondial. C'est-à-dire, ce qu'on a dans l'arte. Merci beaucoup Nayo, na Mouchen Code Mondial. Merci beaucoup na général ya ville province Kinshasa, Blaise Kilimbi vie ya petit naye. Merci beaucoup Nayo, merci beaucoup. Na tika na pesa mo mboteka na bakonzo ba osa musa na ville ya Kinshasa. Colonel Freddy Lifenge na district ya Moamba. Merci beaucoup Nayo. Les champions Malela de Londres. Invité na biso ya lelo kombo naye Doudou Tcheke Mokoto, Yazali Bongo, ancien drummer, ya Cultura Pays Vide, c'est-à-dire que ndenge bo mona ki monstre kabange tango do baza parmi bato batindika ki bakoni pour qu'il tire poussa na liboso. Événement bison stoyebi ezali à Stade des Martyrs il y a 12 août 2023 na Stade des Martyrs ya Cultura Pays Vide ou kamama bongo na Félix Oazekwa monstre kabange nde babenga ki monsieur Google. Yango moni ba invitation et outaki partout dans le monde ya ba travailler naie et puis na ba partenaire na ba outali bana mboko ya loko les ali actualité ya Stade des Martyrs ya Félix Oazekwa to bité to banda kolanda kaka bato bazalaki tout autour naie na
ndeko OP asala vraiment musala ya makasi na culture pays Onésime fungola ye bien que yalo bane mingité Mikilis intellectuel patron mignon et puis posé responsable Doudou Tcheke Mbote Mbote Junior Botalatala mon frère oui vous surprendre ngai na palais tala ngalo bara mingité yoyebi donc Mbote na caméraman na biso Onésime merci vraiment mon frère nde boye ko surprendre ngai merci na Animanza au pindi za rapina Airways eta muche muche bote zilanga na sisana no to continue na biso monga kono kocha pe musheni na kocha pe no atantine botalatala o bachaka boye c'est-à-dire au pindi za na kati nganda ko sisa ngobe ya ponga pe musheni za na kati po atika ngati na mo epakolos mère ouais folo sisa nganga ngane na lobango te wana babombaka to bagabomba mwasi na yo Animanza Airways Mbote na esika zali na petite sœur na biso Bernice Kunga la fille de longue jambe to beta masolo ndenge za na lobaka mingi te yo ba question eza yo ba réponse eza ngai merci beaucoup alobi alobaka mingi te to ka to so na ba batali biso partout dans le monde na ebi ke boza déjà ya ko sepela Doudou Tcheke Mokoto kombo ne uto Doudou Tcheke Mokoto déjà euti na bana mai baebi otozaki na bango na mouvement surtout GESAC chipo ITGV na pesi Mbote sika zali ayebi komba Mokoto ndenge bima po côté lokolo ezala mwa blague te côté penda mwa chaussure ya blague te naza drummer mais na sala lokolo mwa mingi o ba bien chaussure na sala en vraiment bien quoi donc Mokoto euta wana Doudou Tcheke Doudou eza kombo na ngai Tcheke yaga à partir de la musique tozo beta et puis elongwa poso pezali parce que zara Doudou Tcheke Mokoto elongwa poso mais comme mboka pezali Kimolo famille Kimolo na pesi bino nyonso Mbote bana nanga tout donc misusu baza na Paris misusu bazali awa donc en tout cas Mbote na bana nanga tout na pesi bino Mbote donc Kimolo kombo ya famille Mokoto ya chaussure donc chipo ITGV a monaga et l'eau mona salé la raye. Na beta histoire, na beta l'histoire. Ouais, béton. Déjà l'histoire mo bo c'est les gars nango bo limbisa na lo ba mingi te po biso ba instrumentiste ba drummer to ba na biso ka vérité. To lo ba mingi vérité po vient na pa wilo longo mana pesi Mbote. Alo ba pe vérité. Na mona ba vie belé ba lo ba vérité riche achat, les vieux riche achat. Donc Mokoto eutaka na ndenge nini to vandaka na vandaka na petit na ngamo na staff mo na matete na monika ga petit mo ayo benga ngao vie on a betaka penza na betaka na monaka vie tipo ITGV côté kuna bazo swanisa e nana nyango wana oh bon Felita Izon Mbote na yosiko zali Felita Izon de ba forme débat forme nandimaka yepi na débat forme wa bazana débat forme kuna bazo swana bani likamo buye mwana rubango ezate wala mwana bimsizate ta on a commis sur place buye donc ezaki ya kobeba Felita Izon na GESAC donc ubalo babu tanga na yesu ko na betaka krokomo ya miyaki na betaka pena Mokoto pena ya kroko ya miyaki jour na on a betaka na ensemble mo ya comme des garçons. On a commis na moni de makambo ta ba na commis on ba sepeli ba petit ba ye ba pusani batali siko ndenge na betela ki ba betevie bitumbo ezo senga ba karo te to bimsaka Mokoto po de ba forme za wana Felita Izon na zwara Mokoto na longoli na pesi ba petit wana ya onde mtesi sa discussion. Donc c'est comme côté bimara yango. Merci beaucoup na batali biso partout dans le monde Jimmy Bilé na Paris Pito Mavungu papa chéri na pesi Mbote na pesi Mbote na batutu bota la biso Lionel Mavungu batutu bota biso partout le monde ya Mbelibino artiste musicien drummer ya culture pays pour saluer vraiment musala ya makasi tipo moni culture ezali le ezali ponaye yango lobi to profiter moni bango bazali ba to lokwa to zakala bango esika moko te so to jouer opportunité de photo landa bango so esengi taxi embouteillage moto mbangu pe so to kiteli bango
Doudou Tcheke Mokoto. Au côté culture pays vindé. Ngana kota culture pays vie. Izalaka na ba 1997 si je me trompe pas. Izalaka qui nazara déjà musicien à l'époque mais na orchestre autant sur ba quartier, orchestre quartier on est agné sur orchestre ni. Moni to zana na matete, bana matete na pesi mbote. To na mona matete. Mona matete pinda. Né grandi na matete. Blaguité. Donc si vous ezalaka to na ba orchestre le ba former chaka ba kwenta muzika ba la kangoni ya ba bivaraya la kangoni ya ba bivaraya na frère na biso nani kombo roya frère na biso imbara bien boy kombo roya kaka donc ba la kangoni ezalaki ba orchestre mo ebele ba small ko leison ba orchestre ebele ba former chaka ba influence monde arabe biso zo beta na ba orchestre wana ba campo bianco ya bana mboloko surtout ya quartier na ngai ozoma ngana obeta na orchestre moko ya matiti do sala ke pas natali ngai fona évoluer quand même bu na yo kende rumbarai pa vie na biso marai na pese mbote sika c'est alpha sang wa mbote mo ane ya liboso voilà vie marai toujours répéter na vis-à-vis à l'époque tout répéter ndezala vis-à-vis na matonge awa na vis-à-vis na victoire voilà toujours répété wana mais nga tellement nazaki déjà moto nazaki na ba propriété moko boya ba wenge ba blo mo ndenge wana via esimbarate moi ba blo mo esimbarate wana nga guerre froide ndenge zala moi complexe leader on mona ko ndenge mission yoyo ndenge zala bana mai ba koti leader moi faubourg ndeni ya yana ba mokoto ba nini ba blo mo ndenge wana ponga na banango kala yo sala ke na baele na vai na palais massa moyo koluka na palais Fleury azape na France to beta na pas vieux pas monstre game ta koluka na palais ebisinga bi massa ndenge za boye il faut tokota mouvement moko bubani banini déjà avant wana soki tu na sauté tant nazo beta na small ko leison ba massa ba yebi ba obayebi small ko leison ba yebi to banda ko répéter na méridien bar na bantando to répéter wana vie a utimikili waze quoi wana biso no to yebi epete bon mwana poto vie na biso a utimikili aga visiter biso na small ko leison a proposer biso to sala na ye to travailler na ye bon nga sikoyo talaraka wana Félix abibo bo travailler wana kutu mambo culture kutu nanuti via ye to travailler na ye mais nga sikoyo OK c'est ça là qui déjà il vend ça qui ba bivara ba yebi masa nga Willy aza soliste lelo pa fali pa aigle na pesi ba mbote Willy aza wana ayebi masolo na loba après ngata na yo longwa mouvement na small ko na yo kende rumbarai pa vie tant masa na yo lukanga na palais to kumbeli sikoyo na mouvement wana ko to mouvement ya vie ezaki na no culture te pour culture biso mto pesa nkombo kombo culture wana biso mto débattre pena to vandi penza boye discussion to beto landa yo parce que yo zali vraiment icône po mingi ba histoire culture te na mona yo ko toza professionnel pe na po ba journaliste belé ba tuna na ba innocent pour na moni ba master belé ba petit pe belé ba leki na ba écran ba zolo bela lobela mais ba innocent maka mona ba yebi na ba ngote donc voilà donc cultura et bandi na maboko na biso ba commun ba Fleury Télécel ba Tripanson comme lelo yo aza gérant na hôtel ya Nerombu na fanda pe wana d'accord on est vice-gouverneur voilà la mo yango mbazaka pire na Guilain Samba yango nde tolanda la histoire voilà histoire peneza ndengo wana ba Vicky Nasdaq le vieux Vavanson aza na Londres au moni ba Papi Louange Trezeguet ba Tripanson moni bato wana ba Stanford et Hilo na Paris donc bato wana nde moto o penza tu bandi na bango penza to simbi poto na maboko quoi pour ezaki na culture te ezaki kaka waze quoi et son groupe à l'époque donc biso ezaki loka bato mo toujours accompagner vie ozomona après toye ko komisa on pende orchestre ozomona ezaki pena ndenge wana et comment qui culture ndenge ni et comme culture tant to mo beta toujours beta entre ta vie peso akitine mikili biso tikali to mo luka ba production ko to ngana ko rappeler bato que ba production mingi to banda obeta ezaki ngana masa na nga Fleury
azana poto drummer pe to aki biso mbale ba drummer donc biso mto ke luka ba production poto beta vous comprenez ono kapanga zalaki wana bijou de voilà bato aki na bango wa ba guitariste bango wana ono kapanga bijou de polka ono kapanga na États-Unis bijou de polka za na France tozaki na mascotte azati lelo pa vie na commun ona lobi na yo moko pa zaki wana mais azape na ba Paris wana ka mais kombo ebungi momuke yaza kobeta pe accompagnement sol 6 donc yaza ki mikobi pa zalaki azale mikobi na mbonda ye pa zalaki à l'époque mikobi ancien mikobi ancien ndimo mona wana ancien donc ancien Lukima pas ancien Mboyo pas ancien Mboyo danse londo ba mbale wana ba ancien ndo mona histoire à culture pays vie batu na bato wa biso mais lo pe to lo ba mingi te même atana na France même atana za awa ba journaliste ba lo bato yo ta mso a ofinga ou bien lo ba boye biso finga te to lo ba histoire ningi sali bo tala c'est-à-dire que tant bo beta qu'il soit bon on a beau comprendre que ndé to saki mino à travers misota lelo beaucoup découvrir makambo obino boye ba quitter à travers parce que lelo qu'il tira pays vi ba te belé moni ba sponsor et partout bon mona ki na zola ki bino Félix waze quoi na émission na binota lelo bate belé ba lelo na tango à gloire et puis zaranadage mo baka voyage de 1000 km ça commence toujours par un ngonde Doudou Tcheke mon coton na kitira pays ah ok donc ça dit que il y a pas la bénéfice sans sacrifice yango to lobi to yo zo bango to honorer to rendre hommage l'émission to sala ngo non seulement kaka pona ba bota biso partout le monde non seulement kaka pona ya concert ya Stade des Martyrs ndenge ayeli mais ali pe parmi be mission erotika laka pona ko rendre hommage ko bois qu'elle ba fleur de le vivant naé parmi baza bato batindika ki vraiment ba fleur et après premier album obino obeta kezagini premier album pardon biso to beta kezala ki si je me trompe pas ezala ki sponsor parce que pauvrement ebetama na mikili bonjour monsieur et travaille maki awa mais ebetama na mikili sponsor oga sponsor sponsor ebetama ki awa parti musu pe betama na mikili donc premier album to betaki ezalaki sponsor donc wana pende des albums to chaki penda so potali ba clip nango mona biso to konda donc wala mili kino ezate ba poto na nuté donc voyage na nuté na orchestre quoi donc orchestre wana to animateur za banani ba chanteur banani animateur ezalaki Alain Kabemba aroma osambela na tala pe émission de mo ba sala ba sala émission mo bo ya lobela makam soupe zaki ya vrai te wa lobaki lobela sur te bo banda lobela mingi makam mususu spirituel makam mususu zaki spirituel ko beta lote tika na yo to continuer so parce que vous comprendre que Alain Kabemba ye logo la abongana ki o ya monaki évangile selon Matthieu selon Luc alobel selon Doudou Tcheke mokoto logo la bongwanité loko la na kata makambo na mwepa loba ezati bomona flam kapanda afungola ki ba makambo ba madame la Jacqueline na kitana Doudou Tcheke paye pe abombi ba secret d'état parce que azana na kata masolo tala koloba oyo ngala lobite na lobika ke ezaki na mambo ebele oyo Kabemba lobaki musu ezaki vrai musu ezaki vrai te mais ngape na mwana nzambe te ozon pa ntokuta pe na babiloko ebele ya ndingo okota na peka ba église te tokota ba église o akote église o akende kote kuna o ke kote kuna mais biso tokenda ba kote wana te biso tokota église ti lelo ozon mona na opesa ko to pasteur na ngambote pasteur Lasco pasteur tala siko yozo kansande nini nga sambela na la louange ah bon na sambela na la louange siko pasteur nango encadre ngai na Paris pasteur Lasconi na mama Eli na pesi ba mbote pourquoi bible be okanisa mutu mabeza lisumu ba Doudou Tcheke baza parmi ceux qui ezalaki ke wazo ka kotisa ki mutu mobimba na sa mabele po orchestre Simba
bango mais tala lelo émission tala lelo après si passer un botte na bige bad ba ozala sur le peut si passer un botte pour beaucoup na Paris kuna tous les gens qui peut si passer avec la sincérité de ton cœur. Non mais pasteur na ngai o azora pe tana ye pona obondela pona ngai azora tana ye to sola pende na zape ona kini boye to sola ça la paix ba prière ba jeune prière ba psom pe nyonso wana ah Jésus mais yozo kotanga doute ndeni te na koti doute Fabregas maestro il y a prière oui bien c'est la prière ba tout ba prière non pas ba tout même grand frère na ngai monstre d'amour écoute tu n'as que ba bengana ke na témoin de Jéhovah avec un témoin de Jéhovah sacrifice avec makasi oh ayebisa ke bongo continue na yo te na tuli soki vie mutayebisa ke ba bengani ah botala tala kwa ndio sala biso boy osala biso boy poani bon omoni makambo wana ya ndeni otuna nga question ba animateur bazalaki ezalaki Alain Kabemba Jesak Chipoy na Papi Louange Trezege mwana nzambe en France donc 3 animateurs wana bazalaki après na ba chanteur tozalaki na chanteur lokola Vieva Vanson na Londres Vicky Nasdaq azana Belgique tozana Stanford Hill azana Paris tozana Tripanson azana Paris tozaki na Jos Diena tozaki na Pichubuela azana Angola nani lisusu soki na bosani te tozaki na ba Didier Kulumba mais na peut-être so aza wapi ba chanteur le roi bango ndem tozaki na bango en tout cas chorale ezaki danger nini ezalaki à la base nde bagirisi baba acte nyonso epozamaka na susu ya provenance nango bokabwani ya Rankina Makasi ya Koffi Olomide et Félix Wazekwa question wana biso ba musicien ya fier question wana moyo zongisa eza te parce que siko libala ya Félix Wazekwa na quartier latin eza nango ma à l'aise moyo se trouver nango obeta lisolo eza te mais obetaki mpe balipase ya mama mosusu mais betonga dali bon te mais il faut ba eloko moko ke vie na biso mopao aza grand artiste mboko ebele pe baya na nsima na ye ebele pe baya liboso na ye bazali mais obetelaka ye moto alibo omaliaka na fulu mais aza grand ozomona mwana po aévoluer il faut aluka makambo eza likolo na ye il faut aluka grand ozomona ezaka ndenge wana même biso tokotaka banchiki po tokeye likolo topusana na mayele mais soko komoluka ki bon nakotana nga nchiki te nakende na kota sebo omoni te ke mobulu donc vie na biso mopao aza grand ya mboka oyo wana vraiment tokobo yango tabimisa ba monsieur Belé ya minene makambo na ye na vie biso tokotaka yango ka bongo ezalaka déjà avant mais biso o to comprenaka ke ezalaka ba guerre kaka ya banzembo ndenge vie abando pesa pe vie beaucoup banzembo ba biloko wana biso to bien vraiment ti vous comprenez biso chaka kale po et comment on peut bon même la nouvelle écrite pe ya kapeka ke ba mise nouvelle écrite papa mba kuna beta yo mutungu ba yo ba otindo Kofi pe kuna beti Shama Zulu ma wana yo po yo zanga lupembe bino kuna mutalibo maliaka na taliboma omona pe vie kuna pe atindiki yo suki ntabana bilo bukanga donc ba biloko wana ezaka nango na ndole donc comment nango ndenge wana bon normal lelo vie baza ensemble mais histoire qui ya kozala ensemble ndenge wana ebandaka na Maisha Park isona Maisha Park banano te Maisha Park ebandaka bon ba histoire wana ndenge basaka ba réunion biso baleki tozara te mais ngai soki na se souvenir moi muke voyage mo tokendaka poto bon nakoloba neti voyage ya 2003 te o ya 2003 bakanga avait beaucoup yang 2003 te 2004 tant tokosala nzoto ya mama vie aloba na biso toke pa avait beaucoup papa Wemba toke kotala ye parce que babimisaki na prison à l'époque tant bakanga avait beaucoup babimisi le roi toki na Paris vie albite toleka na bureau vie toke kotala vie tozaki ngai Jos Jesak na yemoko vie monstre d'amour tokotala pe vie na bureau na ye toliki wana basolika nde basolaka Wazekwa yo na moni mikolo yo makamuno eposani okomi makasi banini babilo mwa ndenge wana félicité vie mais après attaquer pe biso mo muge
te balimbisanga na bato baotala biso mais via azalaki nde ndenge wana vie beaucoup laki ndenge wana via ayebisi oyo azeko abi mais Félix yo yaka na bapetio na poto pampamba po anini tosekala momuke abi yo yaka na bapetio na poto po anini oyo na bapetio pampamba na poto bapetio baocrele biso baproblème awa wana biso toza wana tovandi wana matoi na bino tovandi pena na bobini onyonga meme olobeza te oloba nde nini grand prêtre oloba nde tovandi wana vie bokulu aza wana ozo comprendre na bureau na ye na bobini bao bayebi tovandi wana josi so tuneli sola robete lu bien Jesak mais Félix bapeti oyo yozomema bango pampamba na poto bapeti oyo nde motu baocrele biso baproblème botala tovandaka boye swi tobi mais o makambo nini ovio azoloba boye toyaka bapoto mpona masolo ovio akobomela biso cope ntango tobimi mpe avant tobima basoli sikoyo lisolo moko wana mais Félix oyebi teke biso bagrand soki tovandi tosali mpena mwa eloko moko boye toyokana banini babiloko via aloba ye babiloko wana bon l'esprit na biso yalaki te mais nako comprendre que ezalaki deya début ya Maisha Park po bato baboule bacomprena donc toyako comprendre déjà ke wana début ya Maisha Park Maisha Park ebandaki ba 2004. Merci beaucoup. Voilà. Maisha Park ebandaki ba 2004 wana bomoni tosolola toujours na star na biso pe artiste ya monene icône ya musique congolaise na tolobaki na département côté ya Doum et puis azali parmi ba pilier et ba pilier monene ya culture pays vie en moto ba été tout ça la révision ya ko so mo mukena ye mais lelo yo to betano li solo bien que toyebi objectif na yo topé ndengo yel na kisasa Félix Oise quoi arbeta na stade des Martyrs to comme na place ango le 12 août et puis to moni pe bandeko topé na ko bake ba ancien collègue na yo Jos Diena Jesak Chipoi ba Seden Play ba ko lekana émission ba ko pousser ba argument o bango ba lobby ke baza d'accord te na Félix na Félix Oise quoi bo comprendre Félix Oise te Chilombo so nazo tema makasi parce que comme on eza makasi ye na ngobila ba kopesa population pasi makasi bien que ça sujet na ngote vraiment ya on besoin que Félix Oise te Chilombo c'est-à-dire ba congolais ba lobby ceux qui passent ces aliments makasi pour na Félix Tshisekedi na ngobila toko marché ba moto to ba solo ndenge kinela bien que sujet nango ezalité votre pression par rapport ya ba émission ya ba Jesak na ba Jos na ba Seden Play. D'abord na banana kopesa mbote na Patrick Isaï mon délégation et outil français bazali na kini Patrick Isaï Yoyo Kabouik Mangrama donc tozana bango awa Yoyo Kabouik na PCP bambote ve na biso mokonzi Suza Kutu Leon ba lankoso Enoch na PCP bambote ya Jolili Bantombo na PCP mbote na bosanité colonel Dani Oleko force de frappe et puis Masananga Eric Filo Mobali a choisi le roi donc ba émission on a Nathalie Ango pour nous répondre à la question na yo les amours passés to boité ba musicien faut ba lobaka bazala mingi na télé pour basala la actualité ba mambo ebele mais les amours passés nous on a Jesak ebi banda to utaka na mouvement na to tombole yango nous on a azagi mutu roi mututu azana berer na ye azapina mamna ye bien donc Jesak azapina ba droit na yo azo réclamer pe ba droit eza libre réclamer ba droit na ye azana ye libre mais ba droit ngo faut ba siko ke bo sola inde nous on avons réclamé ba droit ba tala parce que ba droit ngo bo sola ki ngo nini oyo réclamer bon ngana to soli lo ti siko yo réclamer ni pa na ngai te nous on donc ezaki orchestre to zo beta bisoto mouvement ezala ndenge wana je sais écoute ko lobela mamba carte ngeka musengai ngama nazana méchant parce que baba frère na ngai ozomona baba frère na ngai ba rolo ba biloko ba lobati mutu na mta méritaki eloko o ya osala pourtant to ke ba poto na ba Jesak na ba papi louange ba Jos ba ebaki bien eloko ni ba osala to ya kokuta musique yango ti yango pe lelo biso pe to komi mwa mopanzi ba ope ba ye j'en prends parce que biso tant to ça to beta batterie drum
bosa la concurrence ya kobeta ba générique ba Al Capone titi na zawana grand cadre otali pena boui na mpanzi omona pena champion azawana na quartier latin otali pe boui moni pena ki Papi Kakola zali otali Seguin azali ozomona motala pena bobeti pena générique boui leki ya bango Binisi ponga na maire Drumer ya Congo 2023 2003 ozomona 20 ans passé. Oui. Tala lelo na émission tala lelo. 2003 maire Drumer à Congo. Vous comprenez? Mais on a un album ni na ba ebité. Na Yonani. Yonani. Vous comprenez? Tala suko yobi ma maire Drumer à Congo, Al Capone azawana. Vous comprenez? Ba champion bazawana, ba Papi Kakol bazawana. Donc musique lelo et comme beba. Donc quand on est dans le bagage na yo ba journaliste msusu bazo poser ba question ka ndengwa ndengwa ba lunga ba sala buzz. Ozomona, j'ai ça ka korolo ba bloko ya lobi na écran te. Na condamné yango fortement. Même nani msusu. C'est d'un play. Akoro ba bloko wana te. Po ba seden biso ba tozu bango. Ozomona, ba seden play biso ba yo muto ozora ba kutaka bino. Ba kuti biso te. Ba monsieur belé bazana ba j'ai ça qui tozara na ye ozo comprendre mais c'est d'un play té c'est d'un play biso tozoye y compris ba musicien mususu pe baya na sima baladi miyembe banani bango biso ba to recruter bango ozo comprendre ba musicien belé bazana bon toloba bango te po tokolo bango te ozo mona mais c'est d'un play ko discuter ba biloko wana takolo ba n'importe quoi ndingo wana te so azokende poto na orchestre ti orchestre sengaka ba compétent bato bayebi ki baosala mosala na bango bien ou pe baosala mosala bien bazobina bien bazolakisa face ya bien nga na baclip na kota ebele so otali baclip ya culturel ya kala ebele omona face na ngai pourquoi parce que baotalaka moto azoservir biso mingi déjà akomi azoyemba azokoma azopesa mpe banzembo banzembo te baémission te ndenge azopeka baémission est ce que yo moni bato balandi balandi te po bayebi na ngo ezanga lokuta biso bato tozala na kati ya maison ozomprendre so azotanga ne bakombo na biso te parce que ayebi ke biso baoyo toya oloba vérité ozomprendre atika babiloba aloba oyo azoloba wana po orchestre wana toyebi banzembo oyo tobeta euta kala c'est-à-dire banzembo oyo tobetaka omoni culturel des ans eza na banzembo mosusu via bimisaka lelo mais totravaille yango déjà kala biso toyebi yango ozomprendre donc vieux temps le bagaza dictionnaire a pena dictionnaire a vraiment dictionnaire parce que ça banzembo oyo lelo ba master msu ba beta na culture biso si to travailler ngo mais to bimisa on a discuté o biso ba no ça toujours ba banzembo to ba 20 30 bomo pona siko nzembo nini to beta na disco nzembo nini to beta na disco donc je pense que moi na mai wana asali ba rebelle ozo comprendre ya roloba bon tozo asko ke ya komaka mais akoma banzembo na sala disque nana empêché azana voix na ezali wana azosala ba nini mama na libaya ya munene makasi kisase kabwani lobi ke bana changu balobi make no donc bango fo ba soutenir kaka kuna na stade municipal ya changu botalatala bana changu bana problème moti vous comprenez omoni mutu so asali buzoba na ye akotsa batu nyonso ti so ya lokwa yo sali buzoba na osko ngo kotsa bana changu baba zoba te ngape na mona changu te nga na mwana matete na ndenge na botami na matete mais ba parents na nga baza ya changu papa mama baza bana changu mama na nga mwana 12 papa na nga mwana 12 vous comprenez mama mwana simakarai ba oyo wane na lo ba boye na nga chiko depuis olani tozane na France za mwana njili ayebi vous comprenez nana bato belé o bana njili wana bayebi ngai même oncle na ngai mo kutu wana na Paris kuna Pius Mangumbu mwana ya changu ngana mwana changu mais kokotsa bana changu na buzoba na ote yozo mérité tant sous desili kotika nde ba pesi yo wana vous comprenez parce que faut yeba ngolo ndenge zalaka lukima ayaka pototi lukima mboyo pa ya poto bo ba poto poani parce que ba cordonnier hein ba poto parce que ba binaka bien tant ba beng ba danser ça dit bazo bina bien ba chorégraphe bazo bina bien ba osala musana bango bien
nko ezalaka nango te na mambo wana mutu nyonso aya poto po andosana musana e bien Tripanson ayembaka andoyemba tina ba album ya Vie Madilu po ayembaka bien ti lelo Tripanson so yoki ozoyoka lokwa Vie Bokul ozomprendre mais mutu azolobaki yo bapesi bango basili koti banini yebisanga vocal nini asala yo oza nango oyebi yango yebisanga vocal nini asala o bayemba yango lelo na kini Jos die na totikali ne na poto na 2004 na 2005 to yo sala fo mutu ba mission musu balandi biso na poto na 2005 to sali fo mutu to beti banzembo ba mimbenga to beti banzembo bele Jos asali vocal moko na album ya fo mutu ti lelo bat ba yebi yango yango liboma yo to lobi yango eza de fou eza na nini na 2005 tant to sali fo mutu na poto pourtant biso to tikalaka na poto via tiki biso na 2004 na ba Jos to vandi wana ti Jos vocal na sala on a parlé na ngai to vandi bo to zo boule ya ndenge ni na bu sali vocal na eto ina studio ya chango ti lelo ba yebi yango siko mutu azoloba loba wana yebisanga vocal nini po alobiso asala so ba 12 vocal so ba 6 bu ba blo mo ndingo ndena okina matoi mais vocal nini o bat bazana ngo ti lelo na matoi na bango o ba yebi o pe ba ko yemba exacté mais ngana kama ata musu ba mission musu ba oleka boye ozoloba ba n'importe quoi o ta musu ba musu to musu ko tsa bona ignorance ou bien bino ko banga te ko mona ke le 12 wana bango pe ba le 12 wana musu yango te désobéta bino motema aza musicien taza musicien wa musicien tout je sais que zakuna et puis je sais que biba beta ba crine Eclipse kin pader cascadeur anti-rebelle bobeta na bino ba cria je sais que te mais nalobi Julien au moni bon moni je sais que naebi pourquoi zolo ba bongo aboyi na ye pourquoi ba crine ka ndemu te kanga te wana za leki na ngai naebi je sais que bi Eclipse yozo no ka fimbu na banda obeta banda monsa matati aussi la kana film ba crine ye nyonso ya pesa na o apesa binos bobeta na bino ngote pour après yango ba émission ezali siko to lobake papi Louange Trezege mwana nzambo aza na France ba crine na je saka boire ngote au monde babilo mususu ba solo be papi Louange pa pesa ka bon male mambo eza nani papi Louange zela kutuna zela na fongolo lo papi Louange za na poto papi Louange oya kite pona nini na zo yo papi Louange omoni po meza nini omoni po meza nini bana mainde ba komponaka ti omoni na vie ya musique so ozarano muta vérité ou bien ça makambo ya bien ba Holanda bilo banda kala nano zo sa Jazz Gaful so aye kuna yamba prince bakali petit na ngai yamba yambo ya membango azana ba vérité belé Jazz Gaful na pesi bino ye nzambalola migenye mambozwa yembangu mais botika ki point nini botalatala omoni ba biloko yo ayo lo bango na kisasa vraiment te omoni ba biloko yo toko lo ba ngo ka ti po mutu na mto luka kwanga na ye ozo comprendre je saka ebinde nga luka lipa na ye ngam na lesaka ete na lesa ba na ete ozo comprendre y compris ngai mutalesa nga zati pour lelo okutanga na pale okutanga shingati na vana na MC yelo ko yelo biso pe bongo kimia zali parce que ndaku so tongi ndaku ça dit que ba locataire bazali parking eza posé oyaka ku sasa eyeba na ku te mais songa la landa ki par rapport kaka ya makampo ozwa par rapport ozwa pe ka mo ba archive oyo MC yango za na maîtrise ali banki na sali titi je ça ça otano ba se mo union so asali ni mons et puis ba bi mons abongisa ka ba caro na ye so atali caro couloir boy te oyo longo ya choko longo mais tandis que bango kuna salaire zimanka omoni sikoyo yoku tolobi yango bien yoku tolobi pena bien na sepel no makasi olobi yango bien parce que musicien ayaka olakisa ndaku na voiture te musicien ayaka olakisa musala vous comprenez réponse yango wana musicien ayaka olakisa musala et non ndaku na voiture parce que so ekomi ke yo nga nazangi ndaku nga nazangi voiture c'est que okomobeta masolo mususu tika na musique yo luka palais tika musique yo luka voiture vous comprenez après oyes ko na musique vous comprendre je sais que na somba bakara na culturate vous comprendre poto peuvent ko bisa biso teke des potos ti ekitipe ki sasa ben oui oh tant aux hommes on a pas opportunité pas Félix je sais qu'azali frère nangai so na loba petit frère te pour l'écran mais azali frère nanga
mamna olo bano na yebi je saka somba ba voiture et ya pe to uta ba mikili je saka payer voiture et pe Kinshasa pe on mo bakanga biso pe na France na Allemagne si je me trompe pas bakanga biso je saka kuta zo la serre na biso moko boyo tindela nga kar na ngona na kini po na tala nga na zonga na kini lo bakangi biso wa nga na mo na yebsa bonga bazong sanga kini ozo je saka payer ne bakar na ye mais ko sala nga pasi soki je saka ozolanda mutu bon ezaka conseil je saka karaté mutu na vie il faut luka bateau ba évoluaka bateau ou bien bateau ba évoluer déjà pour yo pe au mata ozompa mais soko molanda mutu o yo leka ki est déjà na makambo ou bien yo leki na makambo o molanda mutu ana okita na si ozompa Said and Play c'est un frère asombana no karaté ayana no pototi atande on sabe missionnaire baga yaka poto na ndenge nana tuka kanya nya ekati nya boluki batterie asombate papa bon moni mamba carte lo belango te mais ngazo ba ona yebi Said and Play asombana no carte ayebi prix à carte ayebi prix à voiture te za na poto za na Kinshasa déjà kuto ayana no poto te bon na poto ayeba prix à carte ndenge zompa so omoni muta ko molela bongo c'est kaza lokola omoni to ko comparer le roi omoni ba mikolo ba kola na lupango wa famille bakoma mitama be makasi be moko ya osala boko bundaka liwe katelika ya fufuka voilà obimi pe bat bana liki ya ko yana eloko moyene eloko to ko mosinga su mama katelanga fufu ya nani oyo oso comprendre ce n'est pas bon nga na opesa conseil na ba frère na nga yoka ba monsieur belé na ba BCBG wana ba nene mais na ba maison mère yo so mona monsieur leki na télé azobela kambaka jine equaliser pe atakaka pe jibe pe na osepela te minyo Abraham ku toujours tozali botata na loba kaka na loba na bisina binga boete minyo Abraham yo wana kuta komine ko ta fali kuna eza wenge soki bazo attaquer ba président na bango eza peut-être suite à ba comportement mais ouais on le kambaka c'est bon peut so CDMP azo déclarer je sais pas azo déclarer c'est la CDMP a déclaré kaza na carte ba sombele carte c'est ça faut ba sombele carte il a déclaré yango. Est-ce que musicien ko déclarer ba sombele carte musicien pena musicien ko déclarer ba sombele carte faut ça la musala na yo mabanga ozobwaka wana batongo ozobwaka ba peso kombe papa biso tozwa vient na biso moka kufa na asire azaka membre ya OK Jazz na kala azaka master ya oncle nanga Fugas yo Fugas bina kamalembe wana oncle nanga kufa azaka pe déjà iveku kufa siko master na Patrick Mangasa vi wana beta biso solo moko ndena ba monstre ayebi vi wana Patrick Mangasa beta li solo abiki même na OK Jazz ya facilité que yo président nani Vieluambo apesa ba mission ba lare ya facilité mais yo kan ndule banda ko bima wana yango eko empêcher yo te chanter il faut que se sacrifier voilà eko empêcher tout ça musala bien ba vie madilu ba bima wana te ba vie madilu lelo bazate pe à son âme mais batika ba bien batika ba car batika ba vote ba palais mais kitsa ba osande nini kunezaka sauter bina kraka pu simba benda soko moni mambo bina sauter wana bana balembi soko lembi se ko za inapt bana balembi nazokosa yo te soko lembi oza inapt po monde lelo nandeke to molia ba biloko oyo ezana ba produits chimiques et yo senga sport fozala pardon ndana zalaki wana na présence na yo na présence ya mère na mondenge Félix ozoka akosotise ba musicien donc on ko ta passage à ceinture noire ezaka bongo te basu et puis ba beta concert ba kondi na habité ma donc c'est de ma atalika ngala zo vérité mon sombe bima obenini pe aza inapt alimbisanga mais a inapt po makambo ya physique na culture to bandango kala e banda kala omoni biso zana pardon po omoni tango zozongela eloko wana ezo sa lokola il faut na loba ba biloko mususu oyo bato bazana na conscience te eza lokola bato belé ba obeta na ba orchestre mo bana na conscience te culture ti ozomona ngo ndenge wana ekoma okele ba poto ezozonga bino botindika ba pusu biso totindika ba pusu yo yebi histoire biso totindika ba pusu vie penza tamusu ba yebi na matete tamusu ba yebi na bango président waze kwati mais bo répéter instrument zo vanda pa ya ba waze kwa na viaza bo répéter na forum pa ya njoli donc bo zo pusu bo tien instrument
bokomo tindika ti c'est bon to yemba me moko bolongo l'instrument ba poni ozo comprendre chef d'orchestre poni abi bon yo bo tindika pusu bo même instrument on appelle ba chérie atango wana ba otala bibino me bozo tindika ba ebe daki ba star me bo tindika zosko humilité précède la gloire zo siko pusu ngo pe mona tamsu pine mo pepeate siko ozo tindika su kilo lisusu na ba bafla minene siko bo tindika mboke na otina forum na retour pe ba poni yo bo tindika bozong sango na parler pa ba vie papa siko batandenge wana lelo yo so ngai naza neti na poto ou bien na osala makambo na nga moko boye yo opekisa ngo lobaki te non ozo comprendre bato mosusu basouffrir te na orchestre wana baye parce que tokoma oke poto voilà bakuti deya ke biso deya tosalaki tout yango nazoyebisa o lelo banzembo mosusu vie ayembaka lelo eza banzembo mosusu tosala ngo kala biso aki déranger na orchestre wana te ovanda kimia te na palais ovandi kaka bonde oyo okutaka na palais boye vie se abengai ngai ndeni de cheko zapi wana palais bon yaka na palais a nana eloko moko boye faut tosala oye mpe na boye bobandi na physique après bo attaquer siko nzembo o nga nazwaki boule moko boye tosala bo vie a dérangeaka bato mpona mosala moke physique ebele ebike bayebise babi bamisa wazaka komeka ku te mpo so bomeki bagare banda kobeta yo na okosota kweso bakao mpo basali baphysique nolenge bon tobeta lisolo ya le 12 août tomoni yo mwana poto oye Junior Wendo mwana poto aye Fleury Flair aye bato ebele baye mokonzi suza kutu Léon ye paza na mabele vie nazalaki na ye osanti ke puis ba bag ba bracelet na ye ba makambo tout ba ye yebisa biso non ba stratégie za ndenge nini esala mena ndenge ni komona ke orchestre ya waze kwa lelo beta stade ya munene mais ba information tamula partout ke ekotonda te ekotonda parce que napesa na mbote na Willy Musheni koda mboka donc mbote na yango wana Willy Musheni koda mboka ebika soutenir pe pas azaki na résidence azalaki déjà na résidence pour soutenir mon moni kutu tango lobi bona sepel déjà nous on prend po bato basala rapina makambo ezala bango wana nous on prend bato babimisaka bango wana ba Willy Musheni ozo comprendre bango ba Simon Mbongo na Londres ya yo yango wana Simon Mbongo na Londres yango wana donc ndengo lobi wana délégation koyaki Fleury Flair azali awa na yoki maintenant na moni ete Junior Wendo azali awa tozaki na ye bate bele nde na otsolo ba bazali awa zomona nani Moïse Sama azala na France et puis plaisir makasi na ju appel ata on a publié ba mission musubabi ko mona esengo makasi eza parmi ba orchestre Félix aza a féliciter parce que ba orchestre na au concert amené na Robeta bana na ba outil libanda na ba o bazali na ba o bazala souté mais ba ko soutenir o ya bango orchestre ben oui parce que bano ba raisonner o papa pesa mate ya bien biso to raisonner eza lokola ndenge tozabo na lo bano boye toza na groupe na biso ya WhatsApp les anciens de Cultura Pays Vie donc cage ba tous bazate tikana wana eza oyo bimiseli bato ba problème te wana eza les anciens kuna botonga te kuna totongaka te eza pena ya bato oyo baza na mitu ozo comprendre bato bayebi pena kelo ni baosala ozo comprendre bato na tangelo bakombo ba Tripanson ba Pichu Concorde ozo comprendre ba Onoka Panga ba toze belé na ba petite na biso ba danseuse ba Olga Munduki 007 Olga tozana na groupe asa bisiko na Brésil na Brésil apo wana kutu na répondre mbala moko po groupe toi na groupe ta na ba groupe donc nanu Philo Fetenge azali Chocolat Blanc azali Perlette Chichimo azali acteur Clarette azali ozomona nani petit na so Chantal Mazeza azali ozomona Pamela Palme d'Or ye pasaki sou pa ya akindaki ya moko pa ya Aigle azali ozomona donc toza ebele bakutango beti sobongo Olga à l'époque azaka na golf mutuka golf à l'époque Blaise Kamasata sombiango epi ngane na yeko somba ozomona masolo eza ningwana donc muto akobeta lisolo keo faut basombele car na culture aza chanteur ou bien aza nani wana seki atika na ega musique alukelo mususu est-ce que stade est ton vous assure bon stade kotonda ya stade eza nango pomité
nde tolobaka matanga pe ça la plein nous on prend donc eloko nyonso ça rango plein ba o ba yande ba osala plein ya stade donc yango to bengi ba te belé ba na stade wana parce que biso to ozala wana pensien culturel ba ozala wana to beta musique oboyo kaka na o ya lelo to beta yango donc vient na biso monstre d'amour ayebi ndenge masolo ezokende ouais tu as vu l'émission ta lelo to mko chité moi que to solo là na révision parce que moi naza pédagogue moi so prof akota kabula tabona 3 parties date ni révision noir et blanc lelo siko to komi na stade des martyrs so to bito zonga na tango wana kuna obeti lisolo ya kotindika na pusu ba makambo tout tirer za livement o eza de lelo Félix Oazé Korbeta dans le stade des martyrs. Nino ko yebisaye avec la sincérité de ton cœur pour yo yebi ndenga banda ki na ndenga za obake ekosimba. Et puis tala lelo ba Olympia ba Zenith et Betama lelo stade des martyrs. Nino ko yebisa na émission tala lelo. Non lelo on a yebisa ka grand frère. Ponga bien grand frère. On a yebisa vie. Alongola nanu alongola hein moi ba colère nous soit aux anango envers tant sous baleki na ye mususu ou bien ba master na ye donc allons la ba colère wana parce que mon tout temps azo préparer loko il faut za la motema pembe faut za pena na motema moko ya kokita pour le communiquer ne bien donc soki vie pena za na problème na ba petit na ye quel que soit ba petit na ye wapi baza wapi na poto kotoyo vie akitisa achana se ce qui passe na problème na masa na akitsa achana se mais na bige vie azarape mutabolingo azana colère makasi mais colère wana si sango avant donc vie kitisa colère wana pena na se solo la na ba petit na yo tout ezala ya poto ya kin ezala ya wapi solo na bango et puis bon voilà o pa laxi na yeke a moteur mabe voilà pour biso nyos to ndengwana to ngape o cha moto mabe pembeni te donc eza ndengwana asa ela kaka ndenge nzamba zotinda ye quoi na ebite ba batali biso partout dans le monde ninyo ba ko retenir pas Doudou Tcheke Mokoto elongwa poso na o biso to beti lisolo te parce que moninga na plaisir so au sentir dans un essengo parce que et ça la ka bien kokota na histoire moni na kota na histoire papa Wemba na yamba Lutumba zomona na yambi bato wana tout batabula ina émission tala lelo nazana yo parfois to komona na parfois to komona na sauté na ebite nini to ko solo la okoko oloba oyo olobiti à travers émission tala lelo to yambi icône lokola yo o na rolo bakaka o na lobite na bi ozala mingi mais ezala pasi pona loba on émission yo mobimba émission comme na suka donc Doudou Tcheke azali na beta batterie ti lelo malgré na poto na beta ngo ti lelo na beti na beteli batebele ba disque belé ezala nzambe ezala oui ça peut biso ça par rapport à promotion na yo moni na beteli ba mbuta kamoka na beteli kuna tebika ba Olivier Chimangamba sala ba musala mo akekoto asali koto yo ouais bango baza trop moi trop télé ba mona na moi mingi mais biso vraiment tozana biso na mona na beti na beteli mbuta kamoka na beteli ba mami nzungu ba René Lokwa ba disque na bango yo bozo yo kawana ngam na beta on sotali bien ba Eclipse ya mbuta même Dio du ciel na sur mbuta na René et puis mami nzungu na beteli ba disque mo belé ba concert pe belé na beteli pe vient na biso modogo Jean-Franco Ferré générique nemo ya ba saper bané na betela ye batterie na beteli pe Serge Kabangu disque na emo ya yena mwasi na ye na betango na beta en tout cas na ba ser mususu ba frère mususu pe ba kombo etanga mate na frère na biso Elifa papier Elifa na betela ye et puis batebele en tout cas batebele est-ce que soit pe to betela pe ba ser nzambe ni tonga betela pe si na betela bango na betela ba dimanche neti ba pasteur lokola ba Jean vient abiso ya mtabandu nani kombo kimi Jean Tanfumu ba Jean Tanfumu na sepa nzambe bango baza na ba Flora Musité ki na cité Betela OK nayebi pasteur na ba Jean Tanfumu na lingage mingi alinganga petro Flora Musité ki ndeto zani na kisasa donc vieux wana linganga mingi pasteur Jean Tanfumu donc na betela bango na église na bango ba pasteur Konde ba tebele ba
apôtre espérant banani basé en tout cas basé belé si le nous dans la louange en tout cas bana la louange tout na pesi vilombote. Merci beaucoup. Nini yango si la raté zaka église Soni Kafuta nde si la raté bande za la chantier tilelo. Moi des trois personnes ba hôtel so partout le monde na bi nous bon musicien. Mais et lorsque quelqu'un comme ça dans ba musicien ba boka mabanga mais doume aboka raté aboka ningi tout mais so bezanga za mobulu. Donc na pesa mbote na Patrice Fabrice pardon Fabrice FC ba forme ba charme donc Fabrice FC ba forme go na ba charme donc nyos touye esika za na Paris na pesi mbote na pesi na Dorcas ma Dédé mama na Kinaya donc na mobile ne Yves mungwa na pesi bango mbote ma pesi mbote Animanza Airways akumbanga loin na pesi mbote na colonel Oleko force de frappe na pesi mbote Daniel Oleko wana mona jeune Oleko wana penda wana masu ayebi masolo na pesi mbote na Die Mukuna na Paris na pesi mbote na pesi mbote zela muke parce que na robosa bana matete so na bosa na banza mobulu wana base na bana yolo base pena yolo sud base famille Kimolo bana tout na pesi bino mbote na pesi mbote na pesi mbote honorable Denis Kambai na pesi mbote ayo yango wana na vie na nga maître City Train maître City matete apesa nga entraînement na la table pa na ye maître City au moins siko biso masolo on to bandango kala ba inapti bazoko kate donc biso au moins bango ko to bazwi chance ke bazaki na basili ko tu e kontaka biso tozo chance wana te toujours faire bega te bango bazwa chance basili ko tu ezo compter biso zaka nango te biso zo sa penza ke o sa physique pena sans sili ko ti pe konta normal kutu mbote lisusu na opesa na vie na ngai maître Puma Kudi na Paris na pesi mbote vie na ngai Jean-Paul Ngambe na pesi mbote petit na nga Zambrota Chopper na bosani yote petit na nga Chopper to rano tout le temps na matete donc na bosani yote ba master tout o ya cultura vie na nga monstre d'amour makambo zo kende zo pusana ezo kende bien mbote pe na yo moko Julien de tout le temps quoi yo mo yebiga malgré ça une surprise mais en tout cas et ça a plaisir ma casse au monde que artiste émission à reconnaître toujours bayaye merci beaucoup na Violette Dinganga kana secret est-ce que ça qui n'est à 20 000 euros azana ngati lelo onésime Violette azana ki ça merci beaucoup na yo merci beaucoup na partenaire privé Mireille Malela na bosani Sandra Mwanza 3 fois carré yo bien yo bien continue na yo siko ndé bongo sela ngazo na sana mwanzo bende yo mera za déjà bongo te wana famille Sandra Mwanza 3 fois carré wana famille na pesi mbote sika zali en tout cas na bosanité maimo na facile à garer so na bosana ke ngeza mobulu kwa eza mobulu facile à garer mbote na yango wana ba master tout na Paris Paul Mukandila ya yango wana Zino Kongolo ya mama Belinda na bosanité Rachidi na bosani yote yope na mama Olga na bosani binote donc voilà mbote na bino yango wana bino bata Paris ekomi quoi mbote bata Paris bongo pe Bernice bongo tango lia pe ngulu wana pe Bernice ça pe wana pena Bernice au sentir pena la fille de longue jambe Bernice Kunga il y a deux fois merci beaucoup na batutu au talibiso partout dans le monde tu as mis la Gibino artiste musicien drummer Doudou Tcheke Mokoto ok azali bongo parmi ba exemplaires et puis il y a comme lelo na habitation na robenga ye Doudou Tcheke Mokoto patron homme d'affaires ba makambe belé yango moni pe aolo ba ndeko lo belé te parce que ye na moyi atokaka te na kisasa ndako malili mutuka malili place à dans ça business malili yango moni je saka ko tomboka musise bimiti ya munene awa merci beaucoup na batutu botel biso par de même bonne chance na Félix Wazekwa na stade na ye le 12 août tozala wana et puis yango tokozonga Doudou Tcheke Mokoto pour te banu en tout cas merci pour na invitation vraiment merci merci vraiment merci beaucoup à tout Talibiso na Congo France merci